Voilà, grand peuple de la RDC, nga wabino muyomba, nga yimanseba, nga yingwashi tope noko Clovis, na pesibino mbote partout, bo zwami bandeko. Bandeko na keina lombangu kopesa bandeko nyonso ya ba oba bengami ba bone ya Congo Esengo TV bolimbisi na pesi bino nyonso mbote pe yo ndeko zali kokende ko s'abonner tout à l'heure na pesi yo mbote pe ndeko oyo outi ko s'abonner pona outi ko mona ndeko yo outi ko s'abonner na pesi yo pe mbote pe un grand merci. Na pesi un spécial merci na bandeko oyo ba s'abonner pe ba abonner nyonso ya kala na bandeko oyo yo baza kotala video ya Congo Esengo TV. Baza ko like video ya Congo Esengo TV. Baza ko partager video ya Congo Esengo TV. Nde na pesi bino vraiment un grand merci na fond ya motema na ngai noko na bino Clovis. Alors ba mama ba papa bozala prêt to mata elongo. Alors je compte 1 2 3 boum 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 boum. Article 5 de la Constitution. Elobi nini? La souveraineté nationale appartient au peuple. Wow! Bongo na lingala sika. Litie, lilie. Bino mo boyebi. Litie, lilie. Sindio. Bandeko este, sindio. Ok. Kasi lelo bandeko na édition oyo tukolobela article 5 te mais wana ezaka rappel. Ezaka rappel que to biso peuple to yebi déjà wapi ma koki na biso ezali passé article 5 to si to comprendre et puis to si to comprendre que article 64 pe to koki ko salango. Alors na édition oyo toyende kolobela état de droit. État de droit, état de droit. Alors bandeko, nakende kotanga na article premier ya constitution otope na lingala bengi li mobeko likunzi. Elobi nini? Elobi boye. La RDC est dans ses frontières du 30 juin 1960. Un état de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Alors, bandeko soki to mobeko lukunzi et lobeli biso ndengwana. Siko biso petit peuple ngai yo mama na ngai ya bipupula ndeko na ngai na kaluka banoko na ngai ya changu banoko na ngai ya Uvira ya Isiro banoko na ngai ya Kasumbalesa banoko na ngai ya Kolwezi tikato kende ko comprendre o ebengami état de droit. Bolandanga na bokebi nyonso ba Congolais de partout bozwami. Bolandanga na bokebi nazoko kende kotali sabino nga noko na bino passé oyo zali lisolo ya noko Clovis naba noko nae. Nde yango na okende kotali sabino état de droit elobi nini bandeko. Alors état de droit elingi koloba boye. État de droit et linkoloba respect yaba texte. État de droit et linkoloba justice indépendante. État de droit et linkoloba ke justice ezosa musana ngo ndenge esengeli.
ezate ke noko na biso ya procureur général pour la cour de cassation a bengisi mutu après batunso ba oh to ko intimider biso azate te bongo te poso ba lobi bongo mutu ko intimider biso azate biso to appliquer article 5 litie lilie n'est-ce pas ba noko na nga ba congolais oyo akomeka koloba mutu ko intimider biso azate biso tokoya toko appliquer article 5 oyo lobi na lingala pete litie lilie, n'est-ce pas? Ok. Bandeko, na état de droit, soki mutu asali détournement. Hein? Parce que balobaka na ba konzali kolo balobaka ba détourner. Mais biso ba petit peuple bino boyebika ataso yibi tonga ba bengyo moyibi. Mais mutu ayibi mbongo ebele ba bengiye balobi o a détourner. Bon, tout ça koboni, to ndima, to tchaonka ndenge ba on ba lingi to kinango. Pour biso déjà, tout ça déjà une opération litie lilie. Voilà. Hein. Na état de droit so muta détourner, ezala mukonzi, ezala petit peuple. Et sengeli batia ye maboko. Ba noko na biso nani, noko na biso Vital Kamerhe. Balobi ete état de droit etie maboko. État de droit eza fonctionner. Yango ba tie maboko lelo yo aza bisika azali. Bon, nazo souhaité te po an noko nanga kati noko nanga Vital Kamerhe abari epa yozali na ebike eoleka Nikolo eko kindanga na ombango. En tout cas, bolimbisi kote wanande na pesi mais eza exemple oyo bandeko bo tout samana ngote eza exemple ngai naza noko ya Congo démocratique na zwinde exemple wana passé yango eza récent. Bon, tozo kende plutôt tozo continuer. Ba uti ko kanga noko na ngai Vital Kamerhe soit di nde balobi ke non noko na nga Vital Kamerhe asalaki ba détournement na ya ba deniers publics. Alors ba tie maboko. Bon, siko toloba nini eza état de droit. Mais état de droit ekoyi ko suka ka bongo te. Pa esuka ka ke non to sale to pese exemple na Vital Kamerhe après et après point barre. Non, ikoza ndengwana te. Mais bandeko avant na kende plus loin na ba explication na nga ya état de droit na lingi tozwa exemple ya Singapour. Totala bango basala ndenge nini po lelo yo mboka na bango ekoma corruption ezala sousti. Hein? Po peuple na bango aloba sousti litie lilie. Parce que biso tokomo loba lelo litie lilie parce que détournement elati ba konzia mboka na ndenga moketi. Alors tokena na régie. Totala exemple ya ba noko oyo ya Singapour ndenge nini bango basalaki pour que ne po ete bakoma na esika oyo bakomi lelo. Parce que ba exemple ezana neti la fois passée dans le baini ba marche pacifique. Tozwa exemple ya peuple algérien. Ba niata président sortant. Ba niata pena ye azalaki autorité morale ya bato basala ba tentative ya ba troisième mandat. Ye est autorité morale non parce que ye sa comédien na chaise roulante mais alingeka a se présenter à ça la troisième mandat. Donc peuple a dit que non sikoyo peuple algérien alors sikoyo litie lilie na ki Algérie. Imagine. Hein? Peuple algérien a salela litie lilie na ki Algérie. Na ki Bolimbisi na ki algérien. Voilà. Donc baniata 37 semaines ya marche. Ye moratala
peuple ngana tie peuple allié donc tigana se retirer a se retira na minute mboka et avança bon wana ezalaki moi parenthèse mais tokende na régie totala ndenge peuple ya Singapour basala po bapesa biso exemple ya malamu mpona na état de droit ndenge nini tokoki kokumbela état de droit pe na mboka na biso Congo. Okay, tokuta that if you want to in a sense eliminate corruption in a society, and we all want to eliminate corruption in a society, the most effective way to do it is to make sure you don't punish people at the bottom, you punish people at the top. I'll tell you one story. In the 1960s, when Singapore was a very poor country then, our per capita income was 500. A government minister was invited by a businessman to go on holiday. Just on holiday, no bride. He and his family went on holiday with a businessman. He came back, he was arrested, charged, went to jail. After that, no more corruption. Because it's a very powerful signal that is sent when you go after someone at the top. So Singapore's experience, and it's actually quite remarkable how you have almost zero corruption in Singapore, is because... Voilà, bandeko binomo bolandi ndenge noko wana ya Singapour ndenge a pesibe explication. Bango pona ko banda pena état de droit basa indeni baka batiki na o ba yiba ba $1 ba nini ba mai na nzela batiki bango ba bandi kaka na ba konza likolo ba kokoti bango tout ba mukamate wana ya ko mapete ba mukamate moko prison. Allez, exemple malonga mala moko peuple ne surtout akoma soki na tie ba lianga donc bango ne surtout ba kota na molongo ezala ba konzi ezala petit peuple bangwana ba kena na nzela ya malamu. Donc yangwana na peuple na mboka na biso Congo ezaka teke état de droit esuka ka na noko na kamere. Non, état de droit ko suka na noko pas noko na kamere te. E bongo 200 millions oyo ebunga na jikamine. E bongo bato bazoba mbongo ya FPI. Bango pe fo bazongisa mbongo wana il faut kotia bango maboko. Noko na ngai ya procureur général. Noko na nga procureur général. Aussi, au lakisa biso ba Congolais, moi, donc, yaneti, tokobe ngangoneti, moi, exemple, tope, au salaki, moi, entraînement, ya état de droit. Donc, au tinda pena ba soda, malgré ya wana abenga yemei, mais au kangaye, au sambisaye, et puis mututa kota tango yozo sambisaye. Ba beta porte, au fungulate, au sambisaye, au tiki akena ndaku, après, kayo e katana, lelo yo, a continue après au samba. Donc, wana, nde yango bisoto limito, ande na, bisoto wana simana yo. Biso peuple congolais, si tu comprendre article 5, était, et l'inkolobanini, la souveraineté nationale appartient au peuple. Biso comme toi la souveraineté. Biso peuple. Tolobi na yo noko ya procureur général. Zal tozan la simana yo. Donc c'est ozan appui ya peuple congolais. Donc oya ko tia togolia. Biso ba peuple litie lilie. Donc yo mbanoko wana tout oyo onetiwa 200 millions jikamini. Bato baso ba mbongo ba bukanga lonzo mbongo bukanga lonzo il faut monana état de droit yango wana mbongo bukanga lonzo il faut monana ekenda wapi mbongo bukanga lonzo oh pa alors bandeko état de droit pe elinko loba pe que
ngai na yo ndeko tozala na ekola malamu to nakoki koloba boye l'état congolais esengeli abanda kotonga bekola malamu abanda kotonga nini ba hôpitaux a réhabiliter ba hôpitaux atia ba hôpitaux ti na ba village yango wana nde babengi pe état de droit parce que biso nga na ofungola bino nga na noko na bino état de droit eza yango wana ba hôpitaux ekoti parce que article 36 et lobbying article 36 de la constitution l'état il faut à garantir au peuple une vie décente, c'est-à-dire il faut à garantir misala et à garantir puis richesse yambo cannabiso, il faut vraiment ezala bien partager bandeko richesse bolimbisi bandeko moi kake ekote na monogo richesse ya mboka il faut ezala bien partager et ozala bien partager na ndeni ezala bien partager soki bazo futa ba policier malamu ba noko nanga ba policier armée en général ba futa bango malamu bazo futa ba fonctionnaire malamu ba enseignant ba oza salaire malonga pour que bazwa motivation ya kotangisa ba congolais na ba classe ba magistrat et pas bazali kuna bazozwa salaire à malonga pour que azala motivé à sala à appliquer justice ndenge mobeko likunzi et lobby et soki totali lelo yo bandeko so totali pena lelo yo côté ba salaire so totali ministre so totali député tala ba salaire na bango mais tala fonctionnaire tala magistrat hein tala ba papa na biso ya na ba maman na biso bazo ba ya ba enseignant o ba pesa biso maele mikolo to le kana monaki mama moko abimina itando ike alobite ye apesa atangisa noko nanga fachi l'école primaire maman wana sikoyo akoma déjà pensionné est-ce azo bénéficier vraiment na musala na ye oya sala ou bien lokola ye abimani na TV aleba bende na mpanzi babi bon lokola yo sali ba témoignage wana ba lesa e mwa muke mama wana biso sikoyo awa wana Congo Esengo TV tozo lobelande mama wana musala ya muneno ya sala na niveau que atangisi président de la République actuelle mama wana esa so bénéficier na ba fruit ya musala na e hein soki lelo aza pensionné est-ce que azo bénéficier vraiment na ba musala oya salaki? C'est ça l'état des droits. État des droits nde yango wana bandeko. Alors bandeko, pona lelo tope pona édition oyo to suki wana parce que ndenge to uti koloba biso ba congolais to kotika makambo oyo te ya état des droits. Biso ba congolais aussi to comprendre que article 5 et l'unique kolobate la souveraineté nationale appartient au peuple. Na lingala pete litie lilie. Biso ba congolais aussi to comprendre que tozana pouvoir ya ko appliquer article 64. Biso ba congolais to comprendre ete bato nyonso to bazo ya kaka na mboka na ba institution ko pesa ba loi ya mabe po ete peuple a demerika esika sali na pasi na misala ezala te biso foto telemela bango et
noko na biso procureur général yo obando kotalela biso baka moko moko. Yango wana na cas d'espèce tozobana na cas ya Jekamine nano d'abord 200 millions. Quand mususu parce que tozotalela makambo tolobela état des droits et l'inkolobake justice ezala indépendante. Alors na noko na biso ya procureur général talela biso ba noko bazo ba mbongo na FPI barzungisa. Voilà. Noko nanga procureur général nde na lobaki litie lilie. Biso to vanda na biso to loba logote to yeba ipe logote. Actuel gouverneur ya ville province ya Kinshasa abima na télévision ba image ezali. Oli monsieur. Abima na TV ba image ezali. Alobani ville province ya Kinshasa ba koti sango nyongo ya plus de 60 millions de dollars américains. Mais si ko mbongo wana place kenda ebanati bon non ko na ngai procureur général masolo ya mwana sepelisa ba congolais sepelisa ba yango nde tokobenga état de droit yango wana pona kosukisa bandeko pona ko résumer état de droit ezali tout le monde a noko oya zwaki 60 millions à côté ça ville province ya Kinshasa nyongo ya plus de 60 millions mais mbongo eyebana te place kena il faut ya ko samba toyeba place nini oyo ye atia 60 millions so topé a utilisé 60 millions wana ndenge nini. État de droit tolingi toyeba na Bukangalonzo mbongo wana esala nini ekenda wapi. État de droit tolinga ateke état de droit esukelaka na noko na ngai Vital Kamerhe esukelaka ate na pose nani esukelaka ate na Rita Bola non esukelaka na Rita Bola te et continuer pe biso peuple congolais oyo article 5 yebisi biso litie lilie toza simana yo nongo na biso procureur général sepelisa ba congolais. Alors bandeko ba congolais de partout na pona édition oyo to suki wana na pesi bino vraiment merci pona ndenge bo 8 ans na bino ya kolanda biso na Congo Esengo TV pona ko expliquer bino pe ko talisa bino na lingala ya sika état de droit esengeli ezala ndenge nini et na ndenge to ko talisa bino ete état de droit l'état congolais esengeli azwa biso ba peuple to azwa biso en charge na ndenge nini na ndenge kotonga banzela kotonga ba école ko réhabiliter ba hôpitaux et puis kotonga ba hôpitaux même na ba village ya mike na kati ya mboka na biso Congo yango na ba bengi état de droit pe lisusu ko na nini bandeko oyo bazana ba mboka neti na ba buta na ba isiro bandeko oyo bazwami na ba fechi na ba idiofa bamboka ebele il faut ba bénéficier pe na richesse topé na cuivre ou cobalt ou tozo koteka yango ba bengi pe état de droit. État de droit pe ezali ke salaire ya congolais salaire ezalaka ateke ministre to député ndazo a salaire a malonga mais congolais nyonso natali bongo fonctionnaire totali ba ndeko ba enseignant
totali ba magistrat, totali ba ndeko wa policier. Yangwana nyonso na eza na kati ya état de droit. Alors, pour lelo, to suki wana, un grand merci na ba auditeur ya na ba auditeur pardon, bolimbisi na ba téléspectateur ya Congo Esengo TV. Ndeko yo ozali ko partager ba ozali ko like ko partager ba vidéo ya Congo Esengo TV. Vraiment un grand merci. Ndenge po ozali ko kene ko s'abonner. Un grand merci. Nde tokutani na prochaine édition. Bye. Invitation ya sonité oyo nzambe ya invitation mezogi